Ma mission TV, le miroir du monde. Pona makambo oyo ndeke Eliezer alobi, nazo répondre étant député té. Pour ceux qui azalaka député, alinga ki akende koloba ngo hémicycle pa mama mabunda, non mbonge bunga te. $600,000 chef de l'État tanga pesa ki programme na ye. Ndeko Eliezer nazo aider peut-être à informer. Répondre. Le vrai problème ya acharnement ya Équateur ezali nde likambo ya remplacement ya bobo na bato yo nzamba tindaka bango bazalaka ba gouverneur. Peut-être ya koma bandaka kala parce que mabe na ye leki yango akima bandaka. Ndeko wana azotambola na komba bankiteza komba papa na ye omoni ba travaux ndenge ndeko kumwa lobi awa ngana zo bandela ka ko bandela misalo zo mona bakomi wana o bandeko ba mona betando na bango eza musalo yo débit ya ba travaux botanga mais est-ce que ça mutu moka zo décide la loi que ya futa ka taxe té so ba lobi na futa taxe aya ko luka basien général pour na batia mona na bango gouverneur ngana utimbandaka pour na nini bango soki balinga Équateur pour na nini ba oleka te batu na pe église catholique ndenge nini mbongo oyo ba pesa stade tire la talibange bo kamité que impunité qu'on continue. Tous ces gens-là bazo tourner. Ils abato basalaka na Mobutu, bayebi ba idée wana na lobite que na critiquer de fait maréchal. Mais baza na idée wana y impunité. Il faut ba information zo pesa ezala palpable, vérifiable. Oyo que so mutu akeya komona. Olobi na yoki et parler ba poni ba pesa yo mukanda yo bimbanda yo mona mbanda. Ba pesa yo mukanda te poni ba pesa nga mikanda. Ndeko eso mayaka leki alobi na mbanda ka balia ma paté. Ça c'est moquer des Équatoriens. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na baimboka balandi émission babola émission à population émission na bino bandeko bozwami na diaspora po ete bolingaka boy ba makambo ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo na pesa ka mbote na bandeko nyonso bazwami na 26 provinces notamment toko pesa mbote na bato o bazwami na Équateur bo bibino moko ete bandeko na biso ya mbandaka on a komona baleki na ngana mbandaka de ba famille nyonso na bosanité na badolité wapi pe ba antenne to kundola bazali na badolité pona koloba ete Équateur ezali mboka na biso clin d'œil na bandeko nyonso bazomi kuna po ete na poko lelo bandeko balandi to kobeta masolo na o etali situation o ezali koleka na Équateur bo bibino moko ete bandeko ba koleka na télévision to koyoka à gauche à droite qu'est-ce qui se passe et sengeli na émission population émission vérité polele to kutana na baimboka poto solo na o ezali koleka na mboka na biso to lobaka ete plateau populaire ezali plateau oyo et se déplacer partout tozali na Congo central cette fois-ci clin d'œil en Équateur pona koloba ete to kotala makambo ezali koleka na mboka na biso na yango bandeko balandi na lobi na bino ete to kosolola na o etali Équateur détournement ya misolo o ya 100 jours parce que tata ekolo mokozamboka alobaki ete lelo esengeli balandela makambo nyonso o etali mbongo bobosa ete directeur de cabinet azwami na boloko ya makala pona kolandela toujours dossier oyo ya détournement ya bambongo tolobaki ete banti valeur to kotelemela yango na mbandaka to koyoka pe bato ba détourner mbongo na mbandaka to koyoka gouverneur akobukaka liboso hôpital général abuki bandako to koyoka makambo ebele et koleka na Équateur kuna na mbandaka esengeli toyeba solo makambo ezali koleka yango na lobaki ete na ko analyser ba question na ngai moko te na ko benga bandeko na ngai ba journaliste ba confrère elongo na bango po bango bazali pe ba ressortissant ba natif ya Équateur ba ko sala ba analyse na bango objectif pour to comprendre makambo ezali koleka kuna na loboko na ngai ya mobali bandeko balandi bozali ko constater na bandeko loba ete awa tozali na rond-point Kipwanza awa tozali ko enregistrer mission na rond-point Kipwanza pour na kotali sali tout souhaiter awa ezali place ya Elembo na mboka na biso ndenge peso toke na mbandaka to ko tourner pe émission na biso liboso ya ya mairie to liboso ya rond-point donc pour la bandeko bazomi na mbandaka donc la mingi te na lobaki ete na loboko nanga mobali nazali na confrère journaliste boyebi ete asalaka émission Équateur 0 na bengisi po ya yebi ya solo mamoleka na Équateur abanda kolobela ngo mwa kala elongo na ye to kotala makamango na kopesa ye mbote mwana mboka kumu kivete bandeko bakolanda yo ba mesana pe kolanda yo oyambaka pe ba imboka melelo nga na yambi yo na plateau na biso poto beta masolo mbote ndeko Flavien mbote pe na gouverneur Bobo Boloko mbote na bana nyonso ya mbandaka président parce que nkuma lobelelaka Grand Équateur mais lelo lokola bato babomaka Équateur balingaka Équateur ekende liboso te bazo leka pona koloba na kombo ya Bobo Boloko or que Bobo Boloko azali mbisa mai pona Grand Équateur et nkuma ko fanda te yango na telemi pona ya ko éclairer opinion bazana mbandaka bazali baza dans le monde entier va comprendre que bato ane zali nzala mutebi misi bango
Voilà bandeko balandi bobi ko pomesana ko na kumu alobaka mingi mais lelo lokona yambi aza invité azo profiter par lobapo autant de ça ba mission to ata minga ko lobate nazali nga moko te nazali pe estimer confrère Mika Lungango donc moi na mboka pe ya grand Équateur pour na ko lobate pas aller ressortissant natif pour essayer ba été akamba pe télévision monene ya Sera kuna na Équateur bobi yango mbote moi na mboka mbote ndeko mbote na bandeko nyonso bazola na biso lelo to sana esengo ne balobaka na poto ko éventrer le boa donc lelo quand même to pesa ba précision lokola ba pandisango na nungu nungo bato baza ko yoka na Équateur lelo ndebiso to ko pesa skoyo ya siki nini eza ko leka na Équateur mboko yo mona mboka bobo boloko bolumbu aza ko diriger yango na ndenge elongo bani pe na ndenge oyo e ko sepelisa biso pe ba ko yoka ba précision lelo na siki po émission na ngeza polele polele poto bomba te lelo ba ko yoka yango. Voilà bandeko balandi donc bolandi bino moko to koti na masolo parce que TV zangonga bobi bino moko ete biso ngonga umela kate e kinaka mwa lombango dossier Équateur bandeko balandi bolanda ki bino moko na baitando bolanda ki pe honorable ndeko Eliezer bolanda pe bandeko ebele o ba ko talisa ndenge nini mbongo ya 100 jours $600,000 et c'est volatilisé na banque dossier à 100 jours to lobete sengé balandela yango bandeko balandi Équateur gouverneur Bobo a un problème. On a problème parce que les lots bato nyonso ko bimisango na poisa mbongo ebungi mbongo sala misala te kaka ye ko buka banda ko liboso hôpital général kaka ye port abatu ya bangita ko récupérer port abatu botala ndenge gouverneur ko nyokola ba imboka na Équateur bande ko balandi tokozwa kumu kivet to yokaye tozo rappeler que tozali kaka awa na Kinshasa toko se déplacer na Équateur soki makambo kende malamu poto beta basolo ato na rond point Kiponza mwana mboka oko yoka makambo ko lubama ezali sous secrétaire ne ba itando ike bato nyonso ba biango polele te gouverneur abomi mbongo ya 100 jours esala misala e monana te détournement côté ka ba port ko récupérer ba port ye moko ko buka banda ko bato akomi gangster na mandaka ponani. Merci ndeko. Gouverneur c'est prévoir. Gouverneur Bobo Boloko azali parmi soko tuni bana ya Grand Équateur bafani na bandaka eza na mutabungi Bobo Boloko te. Bobo aza botami na famille ya babola lokola biso nyonso et Bobo azalaki mutu oyo a construire vie na ba effort personnel lokola nga na yo ndeko Flavien na ndeko Mika Lungango ba papa na biso bazalaka na mbongo te balaka na kombo te yango lelo toza na valeur na mboko te malgré totangi ba classe mais ba kulutu na biso baza ba ministre baza ba PDG bazui ba mbongo ba considéraka biso te et biso tolingaka ko travailler toujours kaka po na émergence na souci ya province na biso soki toye lelo ezali po na parmi biloko lobi wana po na ndako zo mona baza ko illustrer wana bo babuki ndako te po na kaza gangi te na mboka nyonso ndenge etambolaka bali français balobi construction anarchique quand tu construis na endroit ya l'état o comprendre okoki jamais kotonga na place epekisami kotonga. Alors leur rôle ya Bobo gouverneur ezali nini ezali ya kobatela nkita ya mboka tango amoni ke batongi ya longoli pona hôpital général soki mutu aza malade akope ko bimazwa mopepe akokuta takuta lisu batongi bandako ba belge bato batonga hôpital wana pourquoi batikaka ba espace public pona ezala place akozwa mopepe hôpital ezalaka refroidi c'est ça pona ndako pona makambo oyo ndeko Eliezer alobi nazo répondre étant député te pour ceux qui azalaka député alingaki akende koloba ngo na hémicycle pa mama Mabunda ba collègue na ye azape journaliste papa Molé baza ba journaliste baza ba ndeko na biso ba journaliste ndeko na journaliste bien que comme député mais yoka aza député nazo répondre état que confrère journaliste un journaliste azanani azali mutu oyo avivaka na rumeur ya balabala te journaliste alukaka information na source pona abimisa yango na milieu public oyo bengami média obiso totangeli na ndenge nga na yebe zandengo wana journaliste akoki koloba eloko te na ba rumeur soki otali na illustration moni libaya ya OVD yango wana akende na OVD a vérifier soki Bobo Boloko mutazwa mbongo wana et puis yo intellectuel de mbongo se volatiliser ekenda wapi mbongo ya 100 jours Équateur $600,000 ekenda wapi parce que mokambi Équateur zali gouverneur Bobo mbongo wana ko bunga kabo non mbongo ebunga te $600,000 chef de l'état tanga pesa ki programme na ye ndeko Eliezer nazo aider peut-être à informer yo répondre nan yango nazo répondre ba pesa ki mbongo na Bobo Boloko étant gouverneur te ndeko Flavien na oloba no peut-être okendeki na
consacration ya fait diocèse beaucoup ya Mbandaka Bikoro te ngai nazalaki invité j'étais là na la stade nakuti tozalaki na directeur ya cabinet de l'état ochiko lobakaza na prison Makala ndeko Kamere ayaki na koli ya chef de l'état pour na ko réhabiliter stade Bakutu chef de l'état eza cabinet na ye batalaka nani bakopesa mbongo eza censé de bapesa gouverneur na province bazui $50,000 na stade devant tout le monde bapesi une église catholique pour na réhabilitation stade Bakutu soki bapesa kango bobo ndele lo bazolo belakale yango ngana uti Mbandaka po na nini bango soki balingi Équateur po na nini baoleka te batu na pe église catholique ndenge nini mbongo oyo bapesa stade tire la talibange boka mite parce que ngana utaki kuna na lekisi peke eloko moke salamite ça c'est un mbongo wana ya 100 jours président de la République azolanda ba service azolanda batikala ko pesa gouverneur bobo boloko comme gouverneur te ba pesa ka yango na bato basala kansela ezali OV2 yango wana libaya début ya construction yango wana ba komi pe présidence de la République. Vous comprenez na lingi na zonga na mama na likambo tout ça o bango bazolo ba wana ndeko Flavien ezali nzalezo ko sa bango na landaki ndeko moko kaka na télé 50 awa alobi bazong sa ba image aza porter parole ya notabilité ya Mbandaka batindi ye po aya koloba ndenge bachocholi province ebite soka bosani kimongo ko chochola signifie quoi donc bo bateki film commune moko ya Mbandaka à côté kateka ko buka buka c'est ça ko chochola peut-être ebi phrase te awangani ke nzela ya Mbandaka Bikoro bo bazo salate awangani ke eloko moko bobo boloko azo salate ako sala eloko te merci ata balabala te azwa mbongo pe eloko te Mbandaka zaka ndenge ndeko Kabila à l'époque atikati lelo yango na lingi na répondre ye peut-être ya koma Mbandaka kala parce que mabe na ye leki yango akima Mbandaka ndeko wana azotambola na komba bankiteza komba papa na ye kombo nezali ndeko Artir abosani histoire na ye ndeko asali mwa mingi na Équateur asala pas général Ndekan ayebi makambo général Ndekan alongola na musala aye ko sala pas beaucoup la kendudu bononge ayebi ndenge balongola ye ce dernier temps yaki ko sala na le gouverneur le plus de oya décevoir ba équatorien c'est gouverneur de Bolamba tout le monde il le sait oya loba ka sala ki barapader qu'est-ce que Bolamba fait en Équateur et ça gouverneur oya pesa Équateur son et pas na biso mokonzi ba respecta kaye basaka na mokonzi te mais mokonzi akomi azoliaka ba mikate mokonzi ko finga ka batu et balongola ye ezalaki humiliation na Équateur ya kopesa mutu moko oyo azo mérité te et puis nazalaka mutu ya liboso oyo gouverneur wana aswanisanga meme na Kinshasa na Rotana de quoi ba notable Équateur voilà na kozwa yo parce que vous allez mibale nazwa ndeko na loboko ya mwasi awa donc tozali na ndeko Mika gouverneur bobo à côté kakobuka pour abatu ko récupérer alinga bom Équateur sila et puis nga na lobaka yango tozala ba notable belé na Équateur po miso ba batenga mo pe na mwana Équateur ngai na botami na Mbandaka na koli na Mbandaka na 6 classe na Gbado na ndenge na Kinshasa miso tozala ba villageois mais Équateur ya lobby na lelo za sunde mote bakulutu bakulu kanabiso babokulu kanabiso batika Équateur lelo ka ba renommé ba sénateur ba député ba kingani ka ba kombo mais Équateur ba saka eloko te ba saka eloko te kana pe Mobutu atika Équateur yebisa biso lelo yo gouverneur bobo akolanda mzela mabe ya ba prédécesseur na eponani. Merci beaucoup Ndeko Eliezer. Ndeko Flavien. Pardon. Wana li passe à la parlement. Ndeko Eliezer na kozongela parce que na méchant ko répondre yango na bandi. Bon, le répondre na malembe. Bon, OK na malembe. Mais na ibso loko moko. Au moins tozo kende malembe lokola bato mayele lokola ba intellectuel. Constitution mboka na biso na article 23 elobi boye liberté ya koloba. Ya malobo mutu nyonso azwi lelo liberté ya koloba. Mais na suka na kati ya constitution balobi liberté wana avec le respect ya koluka kobongisa parce que mibeko ezali na respect ya mibeko parce que soko lobi mabe okoseli mutu makamba kolandela yo na banda na likambo etali mbongo 600,000 oyo batindaki na makambo ya kobongisa mboka ndeko na ngai bato bayebi Mbandaka batu na avenue Mujeza wapi bato bazona na biso na télévision sikoyo à part bato ya mitia mabe baleka na avenue Muji ba omona misale yo salema bato bayebi Mbandaka est-ce que kala avenue oyo babengango itela ezalaka bongo itela ezalaka kopelaka mwinda ndeko bo basa eloko te na répondre bango avenue itela obandi na Benganzi puisque ato pesa bango ko kuru ya Mbandaka po biso doyebi Mbandaka to botami on eza ville na biso obandi na avenue wana itela tioke na Inimba lekana no wana ndeko na ngai Flavien
est-ce que ndeko balabala eza suna mabulu bo ba osa eloko te basali yango na nani na magie ya nani nani atikaka yango na mbandaka boy na koti wana pona olexa bango siko mbandaka ke ndeko bo basali ba mwinde zo pela wana ndenge biso zaka ba benga sidima ezo pelaka étudiant élève okutanga wana eza réalisation ya bobo boloko okomi na inimba na rond point avenue révolution okei kitoko obimi kuna kote ya stade ndeko na ngai aosa musala abanda ko sa musala lelo te bande ko bola nanga malamu wala courant ebongo balabala kasi nazo ba wana na courant na balabala nyonso yo salema donc asali courant atie ba mwinda wana éclairage public oya ba panneau asali balabala atie mwinda ndenge na oso na bino sikoyo ba mwinda muso uti ko koma na mbandaka kane tolo babu ndenge tozolo ba mwinda ezali e uti poto e komi ndeko bobo okoto koma na mbandaka ndeko Flavien soki makambo mais ba gouverneur ebele ba kosaka na neti gouverneur balakanga mo ebele na Congo central tozonga na Équateur tala ba gouverneur ba kosaka ngai na kokende mbandaka ta na ndenge na ngai na kende ko découvrir parce que na confiance ba gouverneur te na confiance te soki za solo ndeko bobo approuver ndeko Flavien eza ya solo télévision ezali na ba image ezo tikala na ba archive tokozonga lisusu awa okozongisa biso sima abongisi yango ba mwinda nde tozoloba eza deja na mbandaka ndeko bobo morgue oyo ya hôpital mama balako oyo bandeko musu bazalaka même pas na image mama balako eza na mbandaka de pona bato bayebi mbandaka parce que bazokosaka bato morgue wana ezosala bobo boloko liboso ba ambulance même pas ya l'état ya kokunda bato ezalaki atia yango papa tokendeke malembe omoni tokoki kojuge lelo te pourquoi bapesi biso 5 ans ezala député ezala présidence ya république ezala ba gouverneur poni bazwaka 5 ans et ngolobaki 5 ans po oye bape kokokisa mbulo bapesi yo okendeke nango pas à pas pari etongama mokolo moko te wana ezali na ba effort ya gouverneur mais osengele ba ete na programme prioritaire ya chef de l'état programme d'urgence ya 100 jours mbongo ebima ekenda wapi volatiliser bobo a expliquer no yango nazo expliquer image yango na tozola kisa yo omoni ba travaux ndenge ndeko kumwa lobi awa nga nazo bandela ka ko bandela misalo ozomona bakomi wana o bandeko bazomona betando na bango eza musalo yo début ya ba travaux botanga mars lelo tozana mwani mois de mois de mars on a mai déjà et nous on mai et dirait à travaux ba komi wana et sili bato ba ko sala contrôle les années bato ba le kana TV ba lobi travaux et sili mbongo ba osala misala wana euti wapi mbongo ba osala musala eza mbongo wana ezaki destiné pona misala ya balabala avenue Munji et yango wana baza ko tonga Munji ndeko na ngai ndeko Flavien mais likambo ya port ya koteka ba port ya biba marobuka parce que sengelaki ko faire respirer hôpital mais port bakita port abatu pona nini ko récupérer port abatu motema mabebo pona ndeko Flavien tanga ozana mikanda ozomona wana nga na ko répondre par rapport na mikanda na ko répondre par rapport na ba mikanda na balobi nini balobi na mikanda on euti nde Kinshasa awa direction ya babenga on lelo otra ko comment SCPT et outi nde awa balobi ezaka pona mbandaka te boma bisika nso ba port ezali matadi bisika nyonso yo ba mabongo ezali Onatra pardon aza ko récupérer ka yango ba kopesa mikanda pa ya nani soki na province ba kopesa pa ya gouverneur de province ne a ko exécuter yango apesi ba services spéciaux bango nde ba kokende ba batali likambo boye basali tout ça ezali makambo teke bobo azokufela nini kobuka bandako ndeko na ngai bandeko na biso Équateur na hebite soki ezaka nini na sekata koseka oyo bateki mapangu ya leta awa molunge bateki bo basisi mapangu na koteka elobama ngapi nazali kokamba ba chaîne ya télévision na radio elekati nga na sepeli koyoka sikoyo ke mwana mboka bobo boloko azwi mokano ya kobuka bisika nyonso bozwa bisika ya leta mabe eza wapi to baluki sous langage wanya ko récupérer yango te pona leta mais abuka su pona non par exemple na otonga pasi mbongo kobunga otonga po abuka ndeko na ngai na esika lokola hôpital général nazwa pe konzo kosala médecine esika wana eza na mipepe ezali kotambola mipepe wana osengake bisika wana bato bakoki kofanda te ezali juste pona bato ya malade eko ozala te ke hôpital yango na sima ya hôpital bato bafandi ndako na bango yango wana na sima ya hôpital non eza na makono misusu oyo etambolaka na mipepe mpo nini lelo bakomi koloba na biso totia ba masque tokanga boye soki bozosola to respecter ba distance et consort mais na hôpital wana fo babuka yango soki babuka yango tokopesa bravo parce que bato kaka ya bandeko na biso balobaki mais le vrai problème ce n'est pas ça. Le vrai problème ya acharnement ya Équateur ezali nde likambo ya remplacement ya bobo na bato yo nzambe atindaka bango bazalaka ba gouverneur
o nzamba tindaka bango ba papa na bango bazalaki ba 5 ans ne kokide 5 ans kokide na ina ne balingi bobo akomisa mbandaka Paris la zela na pesa mama balongola gouverneur na bato oyo batindamaka babotamaka nzoka population ya Équateur alingi bobo asi sa mandat na ye il faut ngé to kita en Équateur to vérifier bino bolobaka maloba bobilo c'est vrai boza bande konanga ba journaliste ba ressortissant kuna ba natif kuna mais sengeli micro to kundo ezali plateau populaire toza kotambola partout to ya pe kuna ne toza na Congo central to vérifier pe en Équateur avion ndeko bobo asala makambo na komatsa ba avion wa obeli na Kinshasa okufi na Kinshasa obeli na Mbandaka même aza gouverneur te asa déjà makambo wana Tolian pio do yo kan pio dia pio bana mbanda ko musuta ko banda bota mita musako Kinshasa te alian pio na chambre froide oyo ndeko bobo na ba initiative na ye ndeko bobo abanda ko sala makambo na ko sala ka makambo ya ko bongisa hôpital général oyo biso anga bota na hôpital ozo mona étage wana hôpital général na bota maona ekufaka ndeko bobo ko ti misolo na ye tango wana zaki tango gouverneur muso azali ponga na otanga bakombo abatute tango ndeko bobo sai musala na misolo na ye simana yango bazong sai même mbongo wana te ba gouverneur nyonso baleka na Équateur ndeko tozwa chance ko sala ba gouverneur nyonso ngana ndeko zela voilà tozwa chance ko sala TV zangonga tozwa suna ngoma mingi te na pesa no 2000 avant de clôturer yebisa biso lelo bato ba ko dénoncer ba mabe ya gouverneur bobo ba ko talisa ndenge misolo ebungi toko landango partout na ba réseaux sociaux na ba télévision wana zali kanga bato bazali contre bobo tope bobo ako sala musama na mute to tape objectif boza ndeko nga ba journaliste ndeko Flavien d'abord na ko préciser yo ne loko lobby biso to ba journaliste biloko tozo tanga wana soki to memi yote tango ba makambo ya ba coronavirus aussi là to memi yote en tout cas mona biso to ba to lokuta mais nande na bibo boboloko akomema bino po éclaircir na lingi na loba na daja ba mongo ba lobi ba fisele nyama nkoni c'est-à-dire ata oza mopimi okabakate okobombela nyama moto te po kolia ngo pe ya mobesu te il faut lamba polia c'est-à-dire vérité ba kosaka yango te bobo boloko misala zo sala ezo moni bato ebele bakanisaka na mboko yo que impunité ko continuer tous ces gens là bazo tourner eza bato basalaka na mobutu bayebi ba idée wana na lobite ke na critiquer de fait maréchal mais baza na idée wana ya impunité ya ke eloko ya muto botoli eloko ya société obotoli ba na idée wana na koyebisa yo onatra akomi ba l'autre alobi asa ko récupérer ba apport na ye mais sarti roza komi ben opérateur économique azana ndaku ni na mbandaka ye opérateur économique azana ndaku te ndako te oui azako hérité biroka ana port ya yete zalaka port papa ne azwaka ya onatra récupérer mais onatra azo récupérer biloko na ye akomi bobo muta récupérer yango aye awa koluka bana ya ba hérité ya Équateur bana ya hérité ya Équateur po akomisa ye gouverneur parce que bango bato basalaka ba gouverneur nde biso to telemi to lobi to boyi likambo mususu ya mibale lettre yango wana oye moko artir parce que lui n'a pas ngana za na zankumu ki fait na kotambola na komba papa na ngate ye patambola na kombo na ye akomeli gouvernement provincial alobi masuwa na ngai et sala kate ekufa baye komona bo masuwa na ye komi kotambola est-ce que nani na mboka oyo azali censé ya kofuta taxe te parce que gouvernement provincial même gouvernement national ba vivaka na ba taxe mais est-ce que ça mutu moka zo décide la loi que ya futa ka taxe te so ba lobi na futa taxe aya ko luka basien général pour na batia mona na bango gouverneur ça aya ko luka wa général mo batia mona gouverneur 5 ans cité na élection to pe bangi ma ko sa gouverneur bobo mais so ki pe ba député bangi ma ko sa mais yo lobi ke biso tozo loba ba notable bango wana bazo loba est-ce que biso to corrompre ba notable wana ba wangani ye ke ba ye bien na notabilité te papa mukola lobi nini kozala notable ezalaka na élection ba votaka nana tindi ye ba wangani ye ça c'est une honte eza lokola biso ndenge tozo loba awa ndeko Flavien na memi na mbandaka oleki na intela omoni nzela te omoni minda te na ko vérifier na uti kuna na tika mabulu courant et yaka 2 heures du temps kei donc passe na mbandaka na yebi yangonga moko na ko vérifier soki bobo a changer tope atiki mbandaka ndenge nga na yebela mbandaka ndeko toye awa te pona ko défendre bobo soki bobo azamabe mais toye ko défendre ba intérêt ya Équateur c'est-à-dire banda Équateur ezala Équateur tozwa gouverneur responsable lokola bobo boloko te ça c'est un tozwa mutu oyo asololaka na mutu nyonso te aza lolendo te abomaka bana Équateur te anyokolaka bango te toza contre
tala ndenge toza ndeko Flavien baya na biso baza ba ministre awa baya na biso baza ba PDG ba entreprise baza na bambongo nani ya député ba sénateur bokula kanyoso baza eloko te nani abenga yo ke Flavien eloko et puis même na bémission bokula na biso bakendaka na bémission mosusu émission babola o balinga yango te poto ko bango vérité et puis basala pe loko te na Équateur donc tolo bakande sembo basala ba komo na kisasa mapango na mama campagne na balimité mais na Équateur ba ko sala loko te Équateur eko kufara ongo bakisani pona kosuka parce que émission comme suki sandeko ndeko na ngai Eliezer donc confrère na ngai Eliezer abungaki yo kanisi ndeko Eliezer yo kanisi ba honorable lokola honorable Henri Tomba Lokondo so makama mabe na Équateur eza ya kolobate est-ce que yo ki auti Équateur ya asali point de presse lobi ke ba ibaki mbongo na Équateur mais puis yo lobi ke il paraîtrait non na journalisme to lobaka bongo to zanga ba précision il faut ba information zo pesa ezala palpable vérifiable oyo so mutu akeya komona olobi na yoki e pale ba poni ba pesa yo mukanda yo ebimbanda yo mona mbandaka ba pesa yo mukanda te poni ba pesa nga mikanda ndeko esoma ya kaleki alobi na mbandaka balia mapate ça c'est moquer des Équatoriens ndeko yo ko na mbandaka balia mapate yo mapa na mbandaka c'est quoi makambo wana eza makambo moko bo ozana poso tika mbanda peut-être kala ndeko na suki salisusu alobi bato batambola na vélo lokuta ministre moko na Équateur atambola na vélo azate ni na moto batambola na ba mituka ministre na ministre mona mboka Félix Tshisekedi Tshilombo béton alobi boye batika ba gouverneur calme basala misana na bango assemblée provinciale eza wana so likamabe e ko sala ba koleka boyoka bango mukolo moko te assemblée lekawa e loba gouverneur asali détournement boye botika e calme merci lobananga yango voilà tokena ngambo ya kumu cuvette liobasuka merci ndeko nalingi ko clôturer pona koloba ke ndeko wano yazo leka na TV bazo babanda ko aza docteur te aza mécanicien mais bazo benga ye docteur Bankita pourquoi parce qu'il y a détourné ambulance à Bolomba, il y a un ancien gouverneur. Oui, ambulance à Bolomba, il y a un détourné, il y a un teka yango. A justifié ambulance à Bolomba, mais bobo azama mboko pembe, na lobango chaque fois que président de la République, président Félix Tshisekedi, rôle ya ba équatorien ba mesana ko yiba biloko ya l'état, ko détourner. Loko la bobo boloko, asala kamakambu nyonso correct. Aza ko battre la population evotaki Félix Tshisekedi bango lokola ba mesana na esprit ami bo monte libongo ya onatra oyo mobutu apesaka papa na ye onatra renga récupérer komi ko luka bobo do bobo aza na problème te bobo aza maboko pembe gouverneur bobo continue ko servir bana Équateur biso to senga ka yombongo te service ko vérifier même na barité ya bobo kombo ya mika longa ngo zate yankumu ki vete zate mais tozo défendre ba cause juste papa bato alobaka te aza ko bunda pona coronavirus aza ko bunda nzela ya mbandaka bikoro yoki ba notable merci beaucoup ndeko sepel singa ngai esengena ki Équateur natala est-ce que longola bandeko ya solo pena ba confrère misusu toke otala ezali ya solo ezali lokuta to ba maramoni ezali ko lekana Équateur ya solo gouverneur ya Équateur un code ça va journaliste c'est tout vérifier le Kouana ce que d'aller solo topé le Kouta mais dossier à 100 jours tata Mokozambo ka procureur général 4e rue il faut continuer to e baba nani ba kwa kimbongo ya l'état et ko le kandeni bande ko balandi émission babolo yango comme na suka to kutani lobby invité mususu pour na robeta masolo mboka matondo mingi Ma mission TV, le miroir du monde.